hein azaki bo été so mo na lokota moi si oyo akoza na vioté monsieur laisse-moi monsieur Pardon. Viens venir boy imbécile hein. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre show Vérité en face. Awana, chaîne Abisso, la voix du peuple, si tu as bien. Retrouvez ce programme anytime, la playlist et autres ça de la Bino. Là, on est le 5 janvier 2024. J'ai réitéré encore mes vœux na bandeko nyonso oyo bo s'abonna na la voix du peuple. Aujourd'hui, on est plus de 332 000 abonnés. Jour après jour, bazo bakisa makaka. Donc, bienvenue. Na bandeko ba s'abonner lelo et merveille nabino. Nous continuons avec notre programme que vous aimez tant, Vérité en face, avec différents cas. Si Dieu nous le permet, aujourd'hui, nous avons au moins 2 cas où il faut tout réaliser. Vous allez les suivre dans 2 vidéos différentes. Retrouvez cette émission tout le lundi à partir il y a 21h, dimanche à 13h et puis vendredi à 8h, na chaîne Abino Couleur Télévision Tam Tam d'Afrique. Une émission de réconciliation, une émission qui amène les gens à se repentir, une émission qui permet aux gens de se libérer de la culpabilité, de la condamnation, une émission d'évangélisation, tout est Bino. Na ba programme na bino botala rabon na YouTube. Nous sommes tellement heureux ba ke bozé belé et neka to message na rosala biso na bino to yebine to message na rosala avant émission Vérité en face banda ne to sito kutani baba to yeba nini roleka lelo. Chers amis téléspectateurs, musapi mo eza na se awa ezo zelara loboko na yo musapi na yo to curseur na yo to télécommande na yo mema yango pointer kaka wana tikela biso do aimer émission oyo tikela biso commentaire ya oyo roleka lelo et puis partager yango na ba mina ya WhatsApp même 10 contacts tindela bango parce que eza eloko eza ko sauver ba vie ya bandeko belé. On se retrouve juste après cet élément pour démarrer notre show. Merci. Ona bandeko bazana posa ko tonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse ezo fongwama. Pourquoi pas ko tonga ndako ya rêve na yo nengo lingara lupango mezala. Pourquoi pas au bon moment on a eu na mabele parce que lobby nini rozalate et surtout que les espaces sont déjà développés bandeko mingi bazala banda pa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau na biso ezali bon na commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc, boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que biso na bino totu kolanda annonce na biso ya Maluku, ba terrain na Maluku, c'est toujours disponible, déjà toujours wana pona bino bandeko nanu bo sombité boya bobenga na numéro eza wana. Prix est à 4500 neye to la publicité. Il y a que ça la procédure à l'ibosio ezali ko na contact ya mutumo awana Kinshasa oyo okochaye en contact européen numéro oyo moni leki na télévision wana akobenga numéro wana akozwa ba détails nyonso za nango besoin à part o peut-être bolandi na publicité sera zu ba détails c'est-à-dire que ba caler rendez-vous na équipe OESO gérée vente, bakendara au moins 15, bakendara chaque dimanche, mais quand badocha bis au fêlé, donc au moins il faut au minimum 15 personnes pour bakende. Donc ça va bien au bouquet, comme ça on peut ça y est, date fixée pour nous la visite. Ce gars ça les visites qu'on peut se payer nango, aux ongeli bango pour que bon finaliser vente na niveau na Bazos passer à la paix virement donc rosa na musika oloti na mongo na western
on peut vous envoyer les numéros à compte. Oyo, bazo sale là, bazo sale ka virement kuna et puis mutunayo azana Kinshasa awa eko récupérer ba documents. Donc faites comme les autres et puis na bandeko pe bozala bateau ya sûreté na ki, vous pouvez toujours aussi nous contacter et puis pour la gamme de l'internet, baza toujours wana na disposition na bino pour na resunga bino ko sala ba dona ba orphelinat na ba homme de veilla et puis na ba famille to na ndeko mo lingo sunga na biloko ya kolia partout dans la ville de Kinshasa, bazokoma, bazana ba moyen de transport na bango. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes revenus ici. Je pense que biso na bino tolandaki si je tout chose en ango awa ya likambu ya ndeko alinga bala ndeko na ye oyo ba docteur. J'ai beaucoup aimé vos réactions et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont soutenu la relation, mais j'ai vu que beaucoup de gens étaient contre. Mais jusque-là, la situation est rare à n'ingé tout tigela kiango, n'ingé tout ça qui est mission. Donc, baomi balé bazo maintenir décision à bango. Que ceux qui va continuer de forcer bango, baza même prêt à aucun même ailleurs pour nous resserrer la relation ba okabwanate. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais Naninga qui a un peu n'a apporté de quelque chose par rapport à la situation, afin que Essalissa Batou, Essalissa peut bango, ce qui peut parcourir un message. En principe, je crois que c'est un problème de conscience. Moi, Shoyo Azali a été adopté par mes parents et qu'il faut considérer le cola à moi. Et le monsieur a échoué d'atteindre ce niveau-là. Et puis biyoka yoka kozanga pe koyeba liloba pe kosala makambo selon liloba ya nzambe. Donc ils ont rendre mutu très vulnérable. C'est pour ça et je crois qu'ils ont besoin effectivement de délivrance. Donc barama boyese ngaka fo otikela ba tout temps ko conseiller bango ne balobi il faut ozaro lo malembe ils pourront peut-être changer d'avis mais pour le moment bazara na position na bango wana. Les autres parce que tous en a sujet moko, ils ont un peu moins compliqué. C'est que on a vu sur moi si à l'anda qui situation toto ça là, il y a ndeko oyo azaki na problème il y a impuissance, to benga bongo pour na respect, impuissance et aki ko luka ko senga bolimbisi na ndeko na biso ya moi si Ketia. J'ai lu aussi beaucoup de commentaires à Bandegomi Balobi qu'il faut ça la moi geste na famille à Ketia, to na yemoko Ketia puis ça imbongo tout ça. J'ai transféré le message na yemoko à qui des droits et banini na osala à part pour le délivrance, il faut ça la geste moko boye ne balobande Bandegomi ba vraiment ba communiquer pour nango. Mais situation ngo et ça dit que le fait que ndeko ayiki ko luka biso pour na ko bimisa problème azanango ezana ndeko moko ya mwasi atalaki yango abengaki nga pour nous expliquer avec le pasteur Serge situation azanango et là il faut avouer vérité moko pour nous sauver vie ya mobali na ye asalaki acte moko boye acte ya posé qui a posé qui pour na ba raison mususu mais makambo mususu ye kokoma oyo ye a prévoir quitter et il faut les canaux de délivrance et avant délivrance il faut avouer il faut personnellement y dans la mission moi c'est avouer ma cambonio sur les kaki sans plus tarder tous autres juste éléments oyo il y a gambela na internet et puis tous autres pour que to yamba de la mission moi si plutôt y baneni to sunga na problème azana. Merci. Gambela na internet. Déjà le nom et distribution sur Gambela internet, ça veut dire les amis bongo boutique où la déco on a vu sur à Kinshasa avant d'être disponible pour la bino bandeko besoin la poto nini to ni ezalaka besoin la posa ça la provision pour la ndeko na yo pour la famille na yo pour la ndeko moko tala na télévision monika to passer à moi difficile moi apporter assistance pour la féminin moko pour la homme de vie moko on a besoin le tigre la bango biloko ya kolia Gambela na internet et pour nango donc bobinga bango bobinga na place on a besoin de biloko ekoma obengi bango bosola dans le bon c'est-à-dire ba assurer le nanu biloko osomi et puis ba assurer le biloko na place oyo le soma matie kende donc on ça la bonne orphelinat on ça la bonne homme de veillard la kolia ba loso ba semi ba ou tout ce que vous voulez
bamiliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi eza likambo ya sérieux soki Vincent alobi c'est que rassurez-vous que bango eza pena correct. Je pense à les jours qui viennent tokotila bino mpe sport na bango elandoleka tout moment donc bomesa makambo na internet osombi biloko na yo oza na poto otindika mbongo na yo ebiloko na yo ekoma mpa ya mama leki biloko na yo ekende pa tata mwasi ekende pa ya papa na biso to pa mama na biso tokende na orphelinat tokende na homme de veilleur moko obonga gamela na internet biloko mama na mwasi moko na telefone akoexplike bino nini na kosala pour ke biloko ekoma souci ezali bobengi Vincent mpona badetail mosusu par rapport ya likambo yango tobengi gamela na internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso pour découvrir le problème de Zanango Lelo avec notre sœur Rit. Rit, femme mariée, à Awana Kinshasa. Aïe, parce qu'il faut avouer une vérité. Rit, bonjour et bienvenue dans l'émission Nabiso. Bonjour, Papa Vincent. To yambio na émission Nabiso et to pesio merci. Merci Nabiso ezali parce que aux un problème oyo ko lukango solution. Mais problème oyo aux anango ezali occasion oyo ko ramener batu belé na repentance na changement. Problème aux anango et ko servir bande ko belé ba ko tambusa bo moyo na bango malamu. Merci pourquoi parce que o accepter que les camarades la traiter et puis ils la filmer et puis de notre côté nous rassurer que nous allons vraiment vous aider pour que ozolango solution moko ya malamu to yambio et puis to yeba problème mes amis. Oui Papa Vincent, merci. Naza vraiment na kinyate papa. Donc atana li mais conscience na ngai pogezati. Pour un problème où nous avons papa, nous avons battu ndenge na kobanda kola pianga ka makaso apesi ngana ko mapembe na bino parce que na landa ka émission na bino na mona ki numéro de téléphone ndenge na ki kobenga pasteur Serge na mekaki kosolola na ye na yebisinga lokola nazo bomba ngo pona ngai moko eza mabe makasi faut vraiment na bimisango pour ki mekota la foyer na ngai. Très bien. Problème en Wezanine alors? Oui papa, problème nanga eza que depuis tolingana na mbaye nanga tovanda ndako moko mais ya pasi ezalaki ke tant moko boye abosanaki nga na ndako même si ata na mbeto vraiment nakomaki endemi gérer na ye. Vous avez assuré le droit à séparation des corps de témoins. Séparation ya corps ekotaki nazotuna au juste eza nini barezo ebele soko akei akelibela okobenga baote barezo nalali na ye boye namoni ba 4 heures appel ekoti asololo esili nesi papa appel wana ekoti en tout cas eza bappel moko na lembi donc papa mobali na ngai kindumba nayebi te soki anyataki yango na sali papa to adefaki elamba moto alataki na nzoto mwa ezalaki te nasala boyeboye te naye kokomprendre nabeli makasi na koti hôpital bainfection bakanganga papa donc ya koloba te en tout cas papa nanyokami mingi konyokama na sens ke naza vraiment ndenge mwasi te akokovivre na ndako ya libala nazosouffrir donc mayele esili ngai nazovanda mobali sala boyeboye te kozongisela boyeboye te oyo esalaki ke papa na ye koloba vérité place na ye awa abimaki na sous-vêtement mosusu kozonga na ye me yo ntango obimaki oyo ezalaki wapi o te baraison ngabi te atuka na ekuta na moninga na nga nayebisi yaya tala ngai ndako nakoma na nga kaka lokola lutu so balingi baleli so balingi bachango kuna nazo comprendre te mobali na ngai boye te donc trop c'est trop bana bazokola lobi na nga bana na koloba nini na ndenge papa na bango azo manifester biloko moko ya salité devant bana nazo bomba mingi mais ndeko na bisayo na lembi ndayebisinga bon problème eza te parce que solution itongosanga yaya
so tosala so tina divorce nanga kaka mpona tika ya sala bavi na ye yabisinga ta okoyoka bwana ye kaka bongo te oza mobali bonyokwami na ye boutini na mosika tititi boya awa lelo botika kaka boye ekosimba te yaka nayebi pourquoi papa Vincent limbisanga vraiment pour non, on est là pour toi, ma soeur. Toza pour nayo, toza vraiment compassion na pour nous anango. Loba na oni nsoto yo kayo. Nda ayebisinga ike vu kozonyukwama sose ezozwama te ayebisingaki ayebi papa moko kana bagambela wana aza na ye nganga te me baza bapapa moko boye batekaka babiloko na bango bakisa bokoko ngabi ya bakisa na yango tia boye so ati bomo te ke problème so akufi talaka so mpe akufi bongo bana ta mwa mini avala pamba abi te akokufa na ye te eza noka likambo moko mpe kaka ya mokie en tout cas papa vi ke nazalaki vraiment te nakotaki na chambre ayebisinga fo commerce nga ezangoka bamwa bambo mwa mike tozwi transport tokei tokutani mpe na papa ngo na solo na ye nde papa ngo ayebisinga no nzete oyo napesi eza nzete maloba tiango nasala olemo nyonso yo obanda koloba na ye akobanda kotosa apesinga nzete wana komona nzete maloba aye kopesa ngai poudre moko boye ayebisinga no poudre oyo ezaki soki olambeli ye mais biloko yango bana baliango te tielaka ye kanga mosiko soko tie bongo bana balie tomona esamba bon aye kochange nga programme mosusu nayebisinga no tielaka ye awa na biloko ya kolia ata bana balie ese eloko te aye kopesa nga susu kisi moko nabaka na se ya biso bana basi kisi yango ezalaki kombo sonzo ndenge aexplikaki nga nayebisi papa estce oza si biloko so nasali kosimba bi yobi combien de personnes nga na traita na badossier oyo esimba en tout cas papa nayaki nango mpe nasalelaki yango nakomi komona mpe na ndako changement kabi nabengi moninga nanga en tout cas vraiment kote oyo ngai match namoni eza vraiment pepele nake mpe na remercier papa ngo alisi papa par rapport ndenge osali en tout cas namoni sikoyo ça va tozovanda vraiment ndako ekoti nga na esengo papa na ngai oyo esali ke na ya awa comme si problème ezongeli ndenge moko après un mois ya kosalela ndenge papa nayebisaki nga aomoyoka mobali azodeklare non bavendre pasi boyenga peut-être kaka eza bainfection mela kisi boye kisi nini nakoomela alambi na ntongo akesuba amoni kaka masuba nefale eteleme kima masuba etangeli kaka na se ya makolo na ye ya bongo problème ninga bon problème eza te ekola eza bongo ekozala mpe maladi tomekana komona baminganga comme ça toyeba nini tokoki kosala solution nini tokoki kozwa te tomemaki ye badocteur batraite mais en tout cas meli bakisi na ndenge ezosimbaka te sikonga na bandi kozonga nsima na bandi siko komitala te boyeboye nazongeli papa wana ngabi te papa nasepeli mais nakomi na problème biloko opesaki nga mobali na ngai vraiment ki mobali na ye ezosala lisu te mais sipo suba omwa pena fa ganga mpo mwa masuba wana ebima papa na ote nga napesaki yo otia bozi papa nyonso otindaki nga nasalaki mais kuna na ndako deja problème nini nakosala mpo azonga normal ote seke yo olekisaki yango dozi ngabi te papa ndenge opeselaki ngai ke salaka boye ozongisaka boye soki nalambi na bana koloba maloba ata abimi akomona mwasi mosusu te ataki bisika nyonso mwasi kanga oyesanga so na obalola fufu nakangaka ya popo ndenge nazotournese nzete ya fufu donc ekateli fufu liboso na okata ezala ya ye nyonso wana natosaki mais papa soki boye nga na kosuka wapi nde papa ngo mokomosu nazonga kuna na gambela papa ngo banda voyage ti lelo nanu azongi te te na bandi komituna nakobanda wapi nakosuka wapi mpe mobali nanga so nameki koyebisa ye kaka nde toza boye nde nayebeli ye natete nga na oza su te na bomoi yango moni papa Vincent namekaki kobenga nimero na bino po vraiment papa osunga nga soki te ntosunga mbala kovivre
Voilà, je pense que Tolandio religieusement, et on a compris votre problème. Mais question quand on a une tunayo aux chrétiens. Oui, papa, la sambe. Sambelaka. Siko ti oké pa papa wana pona yo pouvoir nini ezana sima ya banzete ezana sima ya poussière to eloko basenga ki yo baka po ekomisa mobali na yo fidèle na ndako. C'est-à-dire tu te disais pas que eza bondoki eza makambo eza mystique eza makambo diabolique. Tu comprenais pas déjà que ozo mema ozo kotisa diable na kati ndako na. Oui, papa, nayebaki te. Viki namonaki ki mobali papa nyokolinga mingi. Asala boye te nazongisa boye te. Namonaki ka akendenge moninga nanga beteli yanga lisolo po ye vraiment ayebisinga ke donc asala yango makasi. Nde yango moni papa esalaki nga ke nakende. Mais na comprendre te au moins après un mois mobali donc moi eza te na kati ya ndako mais ye moko ayebi te ke ngai nde moto. Et là, tu te décides aujourd'hui, il y a une vérité. Ayeba makamuni nyo salagi na nzoto na ye. Oui, oui, papa. Pour toi qui est l'église, n'est au CPL qui 2024. Parce que la télé, mais conscience là, papa, baneka pour le baquet. Nani lo mo papa kalingai. Oui, ça la kake. Même c'est vite. Voilà. Je pense que biso to sungayo parce que c'est la vie de ton mari déjà en danger, il faut qu'on sungaye. Il faut y la vérité wana et avec l'aide de Dieu, je pense que nous serons bien. Chers amis téléspectateurs, je pense que biso na bino tolandi le problème oyo ndona biso azanango pour ne pas se répéter, tout se retrouver juste après les morts parce que son mari est derrière nos murs et puis trop cotisaye pour que sa femme aille bisaye vérité nyos. Merci. Voilà, nous continuons notre mission, chers amis téléspectateurs, comme on vous a annoncé que M. Luka Azaki derrière nos murs, là, tout cotisaye pour que tout sololanaye. Monsieur Luka, une fois de plus, merci beaucoup et bonjour. Merci beaucoup. Excusez-moi, nous vous remercions pour avoir accepté à vous aller filmer ici quand vous allez. Comme on vous a dit que tout solanion sort, ceux qui ont filmé pour ne pas tout se répéter. Vous reconnaissez quand même de comment je suis allé Bolsonaro. Voilà ce que tu as tourné, tu as filmé pour ici. Vous reconnaître de comment je suis allé Bolsonaro. Merci d'abord, bonne année. C'est ma femme légitime. Ok. Mais je suis étonné de la voir ici, je ne sais pas. Et puis, vous filmez, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce que je dis tout à l'heure, au Yeba, situation où raison où tu es, que Madame Nayo Azana di Kamomoko, où Azana pour ça fouiller. Et concept où tout ça là, ils ont juste pour nous soumettre bandeko. Où Azana vérité, secret, le Kamora bomba, Azana besoin de se défouler, à se libérer dans le secret moko. Et là, il nous parle d'un sujet où ils ont concerné Binoumi Balé, tant son mari, d'être Jacques Bon, aux Zala sur place pour que tout mekako solo là, en famille, ndeko, tous en basa lanzambe awa, tous en bango sur place, na ba baza sur place awate, to encadrer rabatu, ceux qui ont un problème pour nous ko sungaye. Na ko c'est avec toute humilité, ceux qui ont permettre biso tout na au moins 2 ou 3 mituna. Pour permettre biso to megape ko comparer tout à la makambo ya ici biso sur les apenza nenge yo pour yebeli. S'il vous plaît, avant que otunanga mituna, nga ifona tuna mituna. Pas de problème, je suis là. Je ne sais pas, ma femme, moi si oyanga ona bala, nazakane ndako mona ala ndako moko. Aya ko vandisa na kati ya batu boy. Qu'est-ce qui ne va pas que avant de sortir d'aller au travail, à tout nanga papa voici ceci cela.
Je m'étonne. C'est que les Camerounais, ngai bisayo, ils ont les Camboyo, à quoi ils sont ici kabino mi balete. Ils ont tellement grave, ils ont tellement sérieux, ils ont vraiment les Camerounais, il y a somme. Donc à sauter ba parrain, à sauter ba parents, à sauter ba ndeko yanga, ayati aw. Voilà. Mais c'est dommage ça. Mukoko. Ne m'appelle pas chérie. Au coup, ça n'a pas devant caméra comme ça. Hein? Tout ça, dans une audience, quand même. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Quoi? Pour ma vie? Bien nanga? Bien outil nanda ko awa. Ritz. Maman Ritz, on s'est au Vanda Awa, s'il vous plaît. Au déplacé Mouké. Au Vanda Awa. Mon frère, je pense que par curiosité, Rolinga quand même oyeba, ceux qui moi si na yo a tiki yo, a tiki ba parrain, a tiki ba parent, Oui. a tiki ba connaissance, vous allez on se retrouver dans cadre moi bateau peut-être le somo na bango. C'est ma première fois. C'est ce que je dis, c'est que peut-être au tal Arabie Saoudite mais ça loko et ça programme robo yozo sur ma bande rebelle ba ebiango. Moi je m'aimerais juste madame question moko est-ce qu'il y a vous avez un problème à niveau il y a couple nabino il y a des choses qui ne marchent pas personnellement pour na yo vraiment que et que na moi c'est na yati awa na sika ozo mozo reconnaître batuta mais problème à couple là isa quoi dirais-je isa vie privée entre nous deux na ko relater ce qui azana likambo aloba. Parce que maman n'a chambre comme na salon na libanda te ce qui azana likambo ya koloba ye muto ameminga awa parce que moi je ne savais pas l'endroit hein? Madame Rite, je pense que mon balinayo est sur place awa je n'aimerais pas tout joyer tant moulaï joie courage yebisaye likambo oyo yo au bengeli awa oyo sali que bisoto se retrouver awa. Oui, merci beaucoup, Papa Vincent. Chérie, j'espère que nayo a pambate pour nanda kuna mona ki ndenge yo zalaka peut-être ya aussi mbate pour na ba problème oyo ezosala ngai moko susu lelo boy passe. A problème ya oyo tozotambola pa ba docteur tozotambola mbongo esili. Lelo quand même na eu courage grâce à émission ya Vérité en face. Yango sali kenaya awa po na solola na yo. En tout cas, na bi kenalinga yo po linganga. Mais en attendant ko boy oyo nazaki sous témoin si epai na yo. O nyokola kinga yo moko yebi. Ata so bimaki na kaleson mususu kozonga na kaleson mususu nyonso wana ezalaki ka ba raison na yo tokola no mbetu moko antuko bana ekuti koboya ata kosimba ngai nyonso wana naza motu bana kosala nga pasi na libanda ozobimisa mbongo ebele nenga moko ti lelo tana otya basangita na motu po ya kabelo kutu na bosana nde esalaki ke nameke mpe koluka solution mpo na yo. Solution on a kokai koluka ezalaki ke problème oyo za nango ya impuissant. Wait. Oui, chérie. Continue. Problème oyo za nango ya impuissant ndenge ozonyokwama. Kozi nango mpe kozala ngai te mais kozala pe yo moko. À travers na onde yango mona tene ko sala s'il te plaît. Wait. Otiko relater makambo oyo ezo sala isone mabe na miso aba. Kaleson na kendaki est-ce que makambo eza makambo ya koyako beta mwasi ya mutu Ritz soyez sérieux quand même on se le dit non tika on se le dit quand même ozomante comment ko déborder na ba obenga nga po ba n'importe quoi zona okimo yoka oza kati na ngai na benga ki ote pona salir yo mais eza problème oyo ezo komelanga na zolala te ezo pesa ngai bien te. On a mon qui est dans les canavets en face pour na ba pasteur ba koka ko sunganga ba sunga peyo pour na problème oyo esila
ezanga inde moto nakendaki kolukela yo kiso yo na bandai kobaka na sexe nanga po linganga mingi yango moni na comprenaki te pe papango asalelaki yango ndenge na ngonga mokie na ndenge okomi boye fe s'il te plaît vraiment olimbisa ngai te bébé s'il te plaît olimbisa ngai Rit chérie non mais monsieur s'il te plaît c'est ma femme okotelemela nga boye te keke so Rit poser question Rit c'est que on a commis lelo eza yom to sala o comme ça na koma boy Rit monsieur s'il te plaît na toucher dans autres monsieur na toucher dans autres hein non y'a rien à souka kena souka boy mon frère celui to ben sur awa c'est parce que toujours compatir na problème aux alamans toujours compatir na problème aux alamans papa on naza nango eza ya yote est-ce que vous imaginez que je tout ça et moi toujours kende naza nde mibali bazalakate c'est à cause d'elle Rit monsieur na luka problème na yote s'il te plaît okolonga liboso na ngai okolonga liboso Rit monsieur aide-moi na soa na ye Rit monsieur Lucas devant la caméra za awa je pense que vous allez responsable et vous allez quitter au minité to vivre scandale awa ya ko ba mona ki peut-être aux aboué o ezaki ya mutu ya pour la bicho ezaki lelo yo foye ba vérité à problème aux on a yebi dans mo bal le ko la yebi eloko wana soki ozana mo nini ozala mal à l'aise et nous parle d'une histoire monsieur s'il te plaît ozomona mwasi ya ndoki wana za sima ya soki mettre na lino soki na telemi awa hein papa na changer via famille na bango boyete j'ai acheté une parcelle pour la maman et tata naï hein azaki boyete so bomoni na lokota mwasi oyo akoza na vioté monsieur laisse-moi monsieur pardon limbisanga pour ma bébé c'est belana kisi yo vite tu es imbécile hein limbisanga papa n'importe quoi limbisanga Vite monsieur laisse-moi d'abord laisse-moi non Vite je ne sais pas qu'est-ce que en tout cas je te félicite beaucoup naza mobile na yebi comment na ko s'en sortir mais yo vu na yo vraiment na yebi monsieur tu te crois fort hein devant moi pour moi si nanga c'est aussi porter ma bêtise à Salios faut que on commence à la place nanga hein mon frère biso to bengio awa po to sunga yo to bengio awa pour que problème aux alango o trouver lango solution ta femme a déconné asale lo mo ya mabe ya ko kende ko luka solution na ndenge na ye soki azangi na besoin yo changer akore ko samba ko buka mabolongo na se asenga nzambe a changer yo mobali na ye soki azomona ke mobali na zo tambola malamu te ce qu'elle a fait on reconnaît qu'elle sali mabe. C'est pourquoi biso to bengisho awa te pour nazo condamner place à Sambera tout d'abord parce que moi si soki mobali a commis ko déconner na ndako ezaye ce n'est pas moi ezaye il faut que c'est na combien de niveau na pani faut que tout na ye hein et puis papa na ngazali na 5 femmes ya ko yekuti le melangate ya to lobite c'est quoi ça oh biso to bengisho awa eza parce que on veut vous aider pour que nous autres na yo ezon normal on veut vous aider na ba prière. Yango tina obiso to bengisi awa ye Rit aza désolé à reconnaître que elle a mal agi. Yango tina obiso to bengisho awa mon frère. To bengisho po to sunga yo. Rit avouer vérité et to bengisho po to sunga mon frère. So ro se calmer to solo là parce que à to bétier à to salinini il faut apporter solution té na problème aux alango. Laisse-moi maintenant. Laisse-moi je vais m'asseoir. Maître Tika Yavanda. Laisse-moi je vais m'asseoir. Nous sommes là pour je ne savais pas que yoko sala nga bêtise makambo bo nzoto nanga. Nazo ebate nazo ndima te ke yo muto ko sala nga makambo Rit na longolo na pasi. Yo zaki mo soko sala nga bête. Oko fait ça ndako te papa. Voilà tu as commencé maintenant à marcher, tu ne marches pas bien. Rit.
Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans votre famille? Moi, qui vous parle maintenant. Au comme ça n'a été. Et comment ma prière? On se retrouve juste après. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 2024, nous sommes là, que Dieu soit loué. Je vous souhaite tous meilleur vœu 2024. Alors, Tobani Nabino 2024. N'a pas suivi le numéro 0033 7 66 27 40 02. Numéro n'a pas enregistré en haut. Banda nanga service prophétique kalelo. Quand nous landa kalelo. Ou enregistré le prophète na bengo pour la prophétie orientation 2024. Yami Balé. Tobandi ba ligne de prière. Tobandi yango dimanche oyo. Donc yaka dimanche na Créteil. Oboza na Paris, boza aux alentours, okoya na Paris. Toza na 1 voie Félix Eboué na Paris awa. Non loya hôpital Harry Mondor. Boya e belé déjà parti à dimanche. 13h na bandi service, il y a enregistrement. Dimanche oyo. Boya e belé. Na sali on a lingala na bino ba communauté na biso, ba congolais partout bozali. Yaka, on perdra un peu confiance. Zone sa no confiance ko bangelote. Sacerdoce sera raté, jamais errata. Benga, c'est votre frère Père Condé. Na ndimanzamba apôtre Boli ya pour bâtissanga na mayanjili. Na ndimakanzamba mzee ID na bala. Pe na ndimakanzamba Simo Kimbango pour na mona ba site na ye ya ba service. Tikanzamba pambola muto azo croire na haute spiritualité. Na ndimaka makamo bonganga makasi. Alors dimanche oyo yaka na famille na ko ya yo mokote. Yaka na famille na yo na Créteil. Numéro on a pesi okobenga 0033 7 66 27 40 02. Bino boza dans le monde. Ko hésiter na ote ko benga pour se faire enregistrer pour na événement ya le 9 mars na Chinagora à Paris. Tikanzamba pambola bino nyonso. Merci. Soyez bénis, sacerdoce et rataraté. Betela lisolo et ratakate, jamais écoraté. Merci. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Merci Cordon pour la parole. Nakolanda lisusu bandeko na nga na oeleki awa. Esala nga pasi soki mutu na ndaku na moko oza bien te okimbangu na banganga. Po bao bateka biloko na banzina bango penga ba banganga. Ba bateki te ba banganga ka po asali sarabat. Yo kasi soko ke pozo kiswe kanga kato mobali na yo. Kisa malamu nga na pesa rango melfa ezaka Yesu. Zwa mobali na yo. Ozwi penda ovai na chambre, ozo sambela, ozo kiti. Papa soka azate ozo kiti oche. Salo kwa papa vandi wana. Bandi ko beela nzambe. Omoni mobali nanga nakangi yo epa na ye. Zagalaka ngai zepa na yo. To asala nga mabete. Papa yo kaka. Nzambe na nzamba mawa yo kaka. Metango bili bokendere pa banga. Yo kasinga nga so apesi yo kizi. Haya bénéficier de loko te. Yo kaseta mbongo yo pesi suka nga bénéficier de loko moko na kati. Po suka esa aka mabe. Yo pesi yo bike akanga apesi yo kizi. Ocha na sexe. Muso cha na biloko. Retour na ngusala aka mabe. Lele yo bango basala so bateki lelo awa. Ayebi ke koyinda akimi, ake kota komini musu ake kotekela. Po ayebi ke bakisi na suka pesa retour à mabe. Lelo retour yango mama oyo akende ko luka. Retour nango yango yo. Et pesi le papa za akomi na problème dans nzoto. Menga na obanga te poto na nzambe ga moko to bondelaka. Nzambo alemba biso te. Keso to kate pe banganga mais soko bo kito senga pardon pe bolimbisa pa na ye aka pa ba olimbisa. Nga na kosenga papa omeka kolimbisa ka mama. Na sens ni ke mama lo tambola na bonzambe te. Alors na nake le bandalo bi ke ya sambelaka. Soza ipe ya muto aksambela kota na profondeur a okenda ka banganga te. Mais na kosenga akoma na kosambela on esenga comme délivrance. Po yenga ngasa kimaki na ye. Ayebe ka sali mabe akimpa teka kaza disute. Ayebe ke retour na ngwe salam. Mais toyepa ezaka likamune sa binu zaka ko bondela. Délivrance loko mama ndimi ko bimisa vérité na epa ina yo. Nzambe da capable ba kosana nyonso. Mais soko byocha kanda liboso et délivrance sa binu ke malongati yondo mtu ana passe. Ya zonyo ko miteke mwasi na yo parce que abandaki yango mais mutaza na passe ya yo papa na kosenga pardon
papa na ngai limbisa mama nzambe asala bino ngolu ndenge boza de pa pasteur Serge ayeba na kosala bino neti délivrance wana po likambo na bino ekende malamu mikitisa mama ezali likambo eza ya suka nganga apesaka eloko malamu te esuka ete ya bato nyonso bamama nyonso bakangaka ezaka mpona mama oyo te eza na mosu azolanda ngai amesana bichacha amesana mobali na ngai alingaka boye mama mokolo oyo otyaka kaka mpo mobali akangama yo mais eza na mokolo kobosana okotya te nde mokombala okima okende mbala moko na oteya yo moto otala nga tika bikotakota kanga mobali na yo epa nzambe mpo eza ya libela osoko kanga epa nzambe conseil na opeso yo moko obenga ngo oyebisaka ke nzambe pene azosala mais so okende wana ndenge ya bonganga ekende na bino mpe kaka na ndenge ya bonganga oya bonganga etikalaka aorécupéré eloko moko ya yo nde arécupéré eloko ya papa botika bikotakota wana bosambela mpo nzambe nde aza nyonso ya makambo nyonso tozosala awa. Merci. Ouais, merci Cordo pour la parole. Et vraiment, situation où ça n'a bien été. Parce que directement, on a mis la place. Et nous avons Moubali. Dans les camps de Comélier. Et comme on a pinga, comme on a pinga de Romsous. Omoni, li boke bela, li se toboka, li kole buka na wata. Mais, qui Moubali na biso, ce que je suis en panne, donc comme tout monde sans valeur, comme inutile dans le monde va mourir, dans la société, parce que mobile n'est pas tapé sa semence pas moi si pour moi ça botte pour me qu'il se multiplier. Alors les lots sont déjà moutazui en panne, et ça déjà bobomier, et ça n'a vraiment pas si ma casse. Et là on a sa maman. Moni fuboye baka mobali asanzako obaliaka pa mutu moko te aloba ngo mettre fois alors so moni mobali ko déconner na ko yiba mwa mayela mama ya mpana nenga lobi fuka masambela parce que banganga obli bokina ko consulter wana ba apeka batu et puis bana be esprit mabe kati na bango ba produit o ba pesa bino bo salela. Et où tu as un deuxième monde, et où tu as un maï, un océan, un zamba morobo quelconque. Nous sommes là on était, mais vous avez l'esprit morobo. Et l'autre, oh le baki na ozua au baka. À ça là qu'on a matière ni. Et vous avez la poussière, il y a des mots morobo. So des mots asa jalouse, abolinga soute ke mi bali misusu ba rokota pa nao. Donc du coup, on a rebelle ça mi bali tout. On a le bon métan qui mutu mba pas ça me la rapper. L'esprit on le gars homme dans mari de mimo ba tio sur le sexe. A supporter mi bali msusuté. Ndé do tien na kati na yo, yende à s'engager. Et ça risque mo makasi. Et puis ba bilo ko baka baka ko ba mama ba osela mingi. Nga na interpeller ba serre mo conscience. Année passée na kata ba 5 bibembe ba fi ba kufi au cancer ya clitoris. Nga ko evano comme ça clitoris et ça peut cancer. Là quand habitué tu na tuni ba bisinga oui et c'est ya bibaka baka ba serre ba ko baka ya ngone ezo provoquer bon ba cancer wana. OK, qui c'est moi na moi si pour ça la bien, ça na ka mai ya pio et to yokaka. Ça ka mai. Et rien que ça nini. Ba serre nebe bandela ba fia ya ba bolingo bozora a traiter banzoto. Ça dit rosala maki mobala mona ko kaka mona muke na ndenga sexe. Mais là au commandant wa libala au mitiki. Alors mobali pas otala mais moi sinanga o na banda kina ye azaki na taille monete exemple net ya Marie-Paul exemple. Mais na kati boye akomi loko afongo makasi. Dego ekota. Ça dit na comme na dego na comme yo ka neti okomi na grandeur moko élevée. Et tina ngala ke luka libanda na place o sala bazua wana o take mwa mobali tie comme na banivu muninga comme impuissant. Mitala sala examen de conscience est-ce que na zana qualité o ayebelenga to na perte de qualité. Mais bino bokena mala moko na sens contraire mobali na ngai fona kanga et mobali na ngai fona sala boy ta les conséquences.
moninga apesa ko conseil wana na sir ero akimi to aloba a eza sous faute na été mais moninga langa mobali lelo na minute o akomi na ampale akomi na problème siko yo pe eporter son ndako ezala nini po lelo to balaka pona multiplier la terre to bala pona sexe siko lelo kongo oyo ki pona valeur ndako obebisi yango alors okoma na concombre okoma na ba lesbienne je sais pas donc na minute oyo komi papa nanga mobali ndeko nanga na minga na minute na place na tona ba pasteur na biso ba sala ba sambela pe bien ba tibeli ba za ba solution longola kanda pona minute ndo na mpani na minute oyo ndo na problème so tie kanda oza solution te après mission nasi cordon à orienter na ba pasteur ndi bosa la programme pour na ba prière mais ba mama botika ko tokira biso mibali boye to bala rabino po to za na bino bien mais so na komo déconner vandisanga teyanga ko sala pratique moto oyo ko mimanga na erreur parce que le to mona ba AVC belé au mona cause ka ba mama au mona papa mo ba sala AVC papa mo ba sala donc a ma détracté mental au mona ka cause basi botika ba ko za ba kanda na donc vous aurez ba décision tina sa ba kanda merci. Merci Cordon pour la parole. Lelo likambo kwei pa na biso. Nazoloba na voix ya kokita. Franchement maman nanga vraiment au sali mabe. Mobali na o eza bien sûr olinga ki emingi. Eza de likambo ya olakisa ki affection moko boye. Ya olinga mobali no mingi. Otali kaka nde abanda ko kende libanda pona joyer bien. Il faut na sale loko peut-être muto abetela ki ba yebisa ki ondeka ko yoka ezozala sala boye po mobali linga yo sala boye po kanga mobali osala ebongo pona akoma oya komi lelo te osala ki pona amour olinga mobali no mingi mais osali mabe le véritable dieu azaka moko azo solution ba problème abato oyo to ba mama nga ya mpanya so kenda epanzambe makambo ezate opposer makambo no pa Jésus Christ de Nazareth oyebisi problème na yo mais likambo elinga ozala te OK koko baka ko sala makambo n'importe quoi o kokwa ko sala te tala lelo ekomisi mobali no impuissant papa nanga na ozonga suna sa makolo na yo mwasi aza mwasi na yo mwasi nyonso tu ata lokoti mwasi ata ozwi mwasi na mboka ata ozwi mwasi ndenge nini soit disant ndongo oloba na sukoli yo na sali yo boy eza devoir na bino mibali eza devoir na bino boza mettre ndako tango ozwa mwasi na o na moment oyo ozwa mwasi na état oyo ozwi mwasi oza capable ya kosukola mwasi oza capable ya kobongisa mwasi na o eza na sali nango eloko te nde koma mibala lelo bokomaka so ozwi mwasi moko boye auti na banlieue ekomika na lokoti yo na sali yo boye non papa aza mwasi na yo 1 + 1 = 1 na bolingo eza égal 1 olinga mwasi na yo osukola yo changer ye a vie na ye échanger oza capable o salango kokoloba na mwasi no ndenge na te mama sali mabe azaka mwasi na yo zongisa na sama ko to yebeza pasi muto o souffrir eza yo na minute o biso to loba na biso mais muto o souffrir muto o subir conséquences o eza yo papa langa limbisa ye boke na na prière bo memango na ba délivrance tout est possible à Dieu ni o so boke na prière et les kala on a facilité na facilité nzamba aza capable ya ozongisa sexe na yo ezonga normal même lelo so kotika na profondeur à prière papa nanga nzamba aza capable ya ozongisa sexe no normal merci. Merci Cordon pour la parole mbote pe na bino nyonso bozolanda biso na ngongo ya so likambo to yoki yango esali pasi epesi pe biso ba mama na soni na courage penda te mais tozaka obligé to loba elo na koki koyebisa maman Nancy Bible yebisa biso fait de l'Éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire na ba problème nyonso ekoki kokomela biso na vie ezala na libala ezala na musala donc ezala na vie na biso quotidienne il faut totalela ka nzambe parce que nzambe nde aza capable ya ko changer vie ya mutu parce que mutu oyo azali mutu oyo apesa libala eza nzambe mutu mukila pesa libala te nganga pesa libala te
moto apesaka libala eza nzambe ntango yo oza na kati ya libala ozomona ke ezosimba te mingi fo tozongaka kapa nzambe wana mpona kotalisa ke seigneur yo nde opesaki nga mobali to yo nde opesaki nga mwasi me tala moto oyo opesaki nga lelo tala ndenge akomi yango wana ozomona ke bato oyo base confiaka na nzambe bazwaka toujours solution bakimaka na bango te pa banganga nganga za na solution opesa yo te mama na ngai yo okimaki mingi pa nganga me na monoko ozoloba ke osambelaka oyebi mpe nzambe mais je ne sais pas soki ezalaki eloko nini oyo ekotaki yo oke koluka solution pa ya mutu nganga za mutu donc oyo ye apesaki yo azalaki mpe na droit azwa eloko moko kaka epa na yo yango lelo omoni ke papa akomi impuissant papa eloko nakoki koyebisa yo eza boye lelo oyo oza na mwasi na yo bien que asali mabe ya solo biso nyonso oyo tozolanda biso nyonso toyoki histoire oyo toyebi ke mama osali mabe mais koto mosusu nga nakoki koyebisa yo ke kotika mama te koboya ye mpe te boboti bana bovandi déjà borumeli so lelo olobi otiki ye basi yango okoki mpo koke kozwa mwasi mosusu mpe oya na bamakambo ne mpe mosusu mais lokola déjà bozali ensemble déjà boyebani eke lelo nzambe asali yo grâce oyeba source ya likambo na yo oyeba cause ya problème oyo ozovivre il faut ozala moto oremercier nzambe e ozongaka na makolo ya nzambe wana mwasi na yo tosengi yo vraiment biso bamama tosengi yo limbisa ye bokende na ye ti délivrance noki kosalama na bapriere nde solution ekozala kanda okozwa solution te kosilika koboya ye solution ekozala te mais solution eza nde na priere elo nakoki kosenga na yo yango wana merci. Merci Cordon pour la parole. Nalingi na sunga kaka mama na biso te to couple na biso baza awa te mais na sunga même yo ozolanda biso na ndako parce que moko ya ba interdit ya nzambe eza okoki te ko consulter nzambe mosusu a part ngai. Soko tangi na Deutéronome chapitre 18 le verset 9 kino na 12 wat au Bible ezoloba tangu bokokoma na terre promise na bino botinda te ni bana na bino basi to ya mibali kokende kokutana na banzambe mosusu bazalaki lokola ba magicien to bato baosa Bible benga bango bato lokuta bazokosa na kombo ya bato mosusu bokotinda te terre promise ezani terre promise eza libala oza nango eza terre oyo ebongisama mpona soki eza ya malamu eke nzambe apesi yo eza terre promise ntango okomi na libala kola lobi kokonsilite mutu te ainsister et babengi yango ba abomination eza lisumu te eza abomination eza plus fort koleka lisumu parce que c'est loko onkolo azo se déranger nango pourquoi mutu akoki kosala yango mpona nini mutu akoki komettre yango tango yo moni ke mabeyeli yo mutu apesaki yo libala otiki ye pourquoi parce que libala mutu apesa yango nzambe soki nzambe nde apesi yo libala eke problème eye mutu aliboso akozonga koyebisa tala mobali opesaki nga tala ndenge azo se comporter en plus na lobana kati ya couple eloko sécuriser couple eza dialogue eza arme moko ya makasi na kati ya couple ya bato bazo se préparer même pour na kobala naka un jour ya bato bazo bongisa mabase baza ensemble il faut banda ko se dialoguer bango mibale tango bozo solola te ndomo na wapi mwasa koma komituna na osala nini nani oyo camarade ya kozala camarade ya malamu soka yebiso ke toke eluka mutu mwa peso kisi nani nde camarade yango akoyiso ke toke eluka mutu mwa na yebi ye peso asala eloko boko pesa yo or nganga musala ne ezalaka ko bénéficier nganga perdra te mutu nyonso ke concilité o azo ko invoquer ba milimo to azo salela ba biloko mo oye mo ka bia salelaka a perdra te alukaka toujours ya tika na libela raison pour laquelle oyo présenter mobali na kombo o présenter mobali na yo moko na nzoto parce que tango epanganga nganga monyo za marié na za marié oye ko kaba nzoto na yo o eza ya mobali na yo nganga zwika nde yi mobali na yo afandeli c'est fini yo ya biso ka kende apesho na tamu kendo wapi omoni wapi mama na biso a souffrir kasi eloko mongo zo simbange zo se pelisanga un jour na Genèse chapitre 18 le verset 20 kino na 33 Bible zo yebisanga nzamba zwi mokano akoboma Sodome pe Gomorrhe
abifona boma bangona si ça va tout nyos ba se retrouver kuna foba kufa kasabra mafanda oki sango ke lot azakuna habité na otika te Sodome et Gomorrhe kufa ake oluka nzambe ayebisi pardon yoka mawa kasi nkola ayebisi ye soki na kati na bango na kuta ta ba juste 10 na obikisa so na kuta ta de na bikisi kasi so na kuti bayenge beni kuna te moyen na bikisi ezate papa nanga soki kutu nzambe lokola nzambe mokeli aozwa décision mais na suka ozonga sima pas changer pour na losambo pour na nini yote ezana chemin moko oyo epesaka biso kimia mpe kangola sezaka chemin na nzambe nde wapa Abraham akomprendaki bato nyonso babangaki babi to opusana te parce que nzambe esazwi mokano nani akolongola mokano na nzambe ma Abraham abi te nga na okelusola na nzambe Abraham akenda nsima nzambe abandi kolela kaka mpona kosauve ndeko ne me babikisa bato nyonso le mosusu kaka na erreur mwasi no asali nde mpasi wapi nzambe akoya siko afanda na kati na bino apesa bino kimia. Ouvre ton cœur. Yoka maintenant on peut passer à l'autre au moins no azali. Mona sko ke mukilo ko na linga boma ezali balo bozana ngo parce que bona bana. Ata pona présenter même pona fitir bana bazali. Parce que l'autre azana kata mukilo nkolo linga boma. Yo moko nde nzambe siko telemi. Est-ce que on mo boma? Parce que ba juste bazali bana ba juste ba ebelo côté ba innocent ba onde ba yenge beni. O ba na posa pardon na yo, pe ya soutien na yo parce que na kati ya problème o faire partie pe na kati ya emiama be moko ko ande ko sala. Na encourager moi citer, mais yo peut comprendre que yo posali mabe, moi c'est que oye sango makasi pas détruire yo lelo. Problème nous a mukie, même sous kola se servir na ngokaka, pas zongi so mutu. Être responsable ça kozala kozwa mokumba na maboko. Koyeba ko batela moi si na yo. Parce que moi ça ko boma yo, moi ça ko détruire yo, mais PCP non oyazoluka. Zala innocent pour nzamba côté là yo. Que faire partie na kata mabe moko moi si ye moko mi côté ici. Yo pour faire partie nango. Ouvre ton cœur, comprendre que nazaki na erreur. Moi si nanga commettre à commission munene. Surtout luke la nzambe pour monter pelaté. Merci beaucoup. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Voilà, merci beaucoup à l'équipe d'Ambition et à Conseil. Mon frère, je pense que toujours sur la situation, il y a facilité. Mais vraiment, merci beaucoup de accepter vraiment Koyo Kabandeko, concernant l'erreur Oyo, Madame Asali. Et là, on a la rosée dans la minute. Izaraka Olimbisi. Elle a préféré gérer Makambo na Musuni. Ne me mignon so. Mais biso nanga mona biso toza prêt ya ko accompagner bino pour que eloko diable ayibi na nzoto na yo ezonga. Porte oyo madame afumuli ekangama. Mais pour ozwa pe délivrance malamu et aussi ngana yo limbisa parce que pas nzambe bakendaka na ba rancune te parce que pour mozala ngo eza problème to kenona beaucoup côté to kenango donc seule voie oyo ya guérison pour nous ezara o le kana ba prière et nzambe na prière oyo nani Jésus a tikela biso aloba to epsa nzambe alimbisa masumu na biso ndenge biso to limbisa rabaninga. Je ne veux pas vous condamner, dire que vous étiez une des raisons, ou peut-être était même si moi si nayo, mais je voulais simplement vous dire, Olimbisa Madame Nayo, et Bisso, équipe y a vérité en face, toi accompagner Bino, si besoin gain de cause, et je pense que expérience OIE à Koutani Nango, à Robin Kalissou, c'était qu'on répétait erreur ou à celle-là. Oza kati na été papa. Olobi ki akoye reprise en oti. Ma papa. Et pour lui que fongo la wana mtu apesa accès à fongo la fois alongwa na ndako na akende oluka bat ba commissaire pa banganga nazoye baté bon selon elle azanga te azaki papa moi tekanga na Gambela ba kisika ya bokoko nde asifika qui est problème bozana ngo nde kisi bateka na pharmacie
okumba kubamasi pharmacie so kumye panganga muntu aza kati to benga nganga est-ce que na gambela ma pharmacie na kati ba ezala ka vraiment yo mukoko okomisika na etaunga na zali nazo yebate to kende pas pasteur bien sûr na ko kende mais ce que so esimbite parce que ko pe ko simbati mon frère ego simba na komo na Yesu tout est possible ndeko nanga soki na kombo na Yesu batu nyonso babika me bakoka baza na kati ya mokilo te parce que to mona pe ba mape batu mususu me bazonga pe ndenge bakendaki ozolo babongo parce que eza lokola ngambo ya braza ozomona wana musika pe so na pesi onga na zoyoka sikoyo ke oluli na nzela OK bozo sa eloko te papa dépose-moi ma place non mon frère tu es un homme okoza kota moi c'était quand même et puis nda vandi boy imbécile hein tu vas te sola na ele ba massa tu vas que tu sola hein tu vas sola quoi mon frère moi je pensais que non qui m'a aujourd'hui laisse-moi d'abord non il faut que ça touche un peu non de gonangai Rit ah messieurs. Chers amis téléspectateurs, nous sommes désolés. Il y a pour 4 émissions le loboye. Que notre frère Aza un peu impulsif vit vérité au Tsukoyoka. Comme il vient nous le dire, nous ici, on ne fait pas des choses comme si tout à la on comprend que cette histoire, même si Zala Kinga n'a qu'à agir, n'a colère, makasi, parce que ça dépend. Ils ont concerné vie nanga. Et puis on se dit que cette partie-là, ils ont tellement apprécié pour la mission Mibali. Et écouter ce genre de choses, c'est pas facile. Maman nanga de konanga moi sur it, comprendre que Mobali nayo a koyeka ko agir boy. C'est un problème oyo ozalaki nango. C'est vrai que toutes les décisions qu'il a pris ici après qu'au kata caméra qui au tchasuma kolanda on a été, je pense que on est en colère. Nous on va vous accompagner. Le plus important ils a oyo démarche oyo bani ko sala et avec sincérité à oza nango na mission nzambe to landelaye to lukato bani to sala et puis on vous promet qu'il y aura une suite ya malamu tout tika nyoso na bo nzambe. L'autre singo ka yango wana zako zala makasi, ce sont des choses qui arrivent. Et au l'animateur ba pasteur awa naza minga olobate mais obiso to sengo zaraka oza makasi. Merci papa, merci Nandingue oyambinga na plateau na yo parce que ça qui facilité grâce à mission na bande ko landa de sali ke na bimisa oye bande ko tungisa ngai malgré tout ndenge mbana nanga bimia ke mais ebike elongo na pasteur Serge kolor ça la grâce. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de conseil, merci à maître, merci à Binonion sur Botali programme pour soutenir nous dans la prière na Bino, boti la biso ba mais commentaire orienter nous parce qu'il y a toujours autant ba commentaire ba Binonion so donc tant au commis ba que Vincent oya autant à marabout commis na ba ope ba aimer mission pour que toi assurer production nango. Merci à l'équipe technique d'Aril, Gilles Vazolano, à Château Kolo, par aussi ça, na Dubaï, to PCP Mbote, qui fait partie de cette équipe. To PCBino, merci, et puis tout le monde l'année prochaine. Bye. Boutique exemple à suivre, Potona Congo. Boutique exemple à suivre, Potona Kisasa, Togo, Imindo. Potole la Bopeto. Nzamba lingaka salite te odilo mampuya longonia Nzamba lingaka bosoto te odilo mampuya merci Lokola mbongo kokende poto ezali te tonyokomaki pe mingi elamba kothomba lelo odindisi na mai lobi enzuluki lelo pasi na biso esili po memele biso qualité n'exemple à suivre chez odilo mampuya qualité. Boutique exemple à suivre, Potona Congo. Boutique exemple à suivre, Potona Kisasa, Togo, Imindo. Jeune Kinoa, Lela, Naye, Molato. Potole la Bopeto. Boutique exemple à suivre, Potona Congo. Boutique exemple à suivre, Potona Kisasa, Togo, Imindo.
la bopeto. Yo vous l'entendez bien déjà. Yo peut-être même bon ezali. Exemple à suivre ezali. Boutique exemple à suivre. Potona Kisasa. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Naturel. Nazali ko œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya parti ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezosa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et belé et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ezana ba autorisation ya mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokoma na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, ou quoi associé gel douche, pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Tout ça, on a dit 6 cheveux, pour ça, les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient ko botti sa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya les cheveux blancs. Tout ça, puis na parfum na biso ou tout ça à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango, ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments. Tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kis na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Il y a les boumou, tous allons na kis na biso diazostimule, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kis na biso zingenalis, suppo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, vous allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez na kiss na biso sensifos, vous allez kiss il y a malaria, présenté sous forme il y a sirop comprimé, vous allez na kiss na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, ou il y a ploposo, mycose, ou il y a na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo, vous allez na diazolex, ou ils allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo, tous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, tous allez na allium, ou ils allez kiss na biso ya tension, ils allez pour traiter hypertension, tous allez na borex, ou ils allez ko bombisa système ya papa, ils allez ko komisa yango mulai pe monene, tous allez na menga kiss na biso ya makila, ou ils allez ko zongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit sorte type ya anémie. Et puis tous allez na tisane docteur Maxon, où ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi où ils ont un problème ya kubota, tous allez pe na diabéine où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis tous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.